Andaki le pasteur Denis Lessi. Ah, yo le suna Denis Lessi. Yo kate papa Pomba. Tolandaki ye, yene mutalobi ke Igwe le roi de la forêt. Assis là. Mais tant que Denis Lessi a aussi babiloko yo. Yo moye bisanga nan. Azana place nini, maturité za wapi. Un pasteur a aussi makambo. Pasteur Denis Lessi, il faut éviter ça. Échange de paroles avec vos musiciens, vos artistes, comédiens. Moi, je vais commencer par artiste. Moi, le pasteur Denis, c'est pas fini par comédien. Ce n'est pas ça. Moi, je vais le pasteur Azoloba. Et ça va peut-être païen ne faut pas ça lango. Non, il est pasteur. Le pasteur Denis Lessi, ils ont quitté yo. Bandimino misusu, ba okim église, ba mofinga que pasteur azaboy. Non, tika. Donc le mois place wana zala garder bandi na yo, zala place na yo. We raza mutu na yo. Hein? Ba we ba boaka la ba disque. Ba wele nini? Cher. Il faut que ceux qui yo tindelinga banzo inga na tinda ba serpent, taka ba degré comme Ah te, tinda ba serpent. Yo mikolo otala te. Te azana ba serpent, ngana ebi bien, azana ba serpent. Ah ba serpent. On a agrément ça au loba. Donc azana ne le mort au salate. Au soir mais ko la réaction moko public union c'est comme ba mo finga aux a ridiculiser peut-être. Donc a gelé bandi na et tam se lo ngape be comme ya ma confidence là moi pasteur abunda la ba yanke. Wera c'est mon leader. Wera c'est mon idole, papa chéri c'est mon idole, tout le monde va avoir artiste en boucle. Est-ce que dans mon Moïse Zimbi à l'équine Micha Finga, Afinga ta Michel Moro, Afinga te Riche, Afinga Robino, Afinga nani, Fabrigas, Matou Samuel c'est un pasteur. Moi qui le critique Matou Samuel. Ah boy, est-ce que Yabisanga Domoni Matou Samuel a fait interview moi Matou Samuel avec on a sa finger en rappel à son guise. Est-ce que il doit comme pasteur? On va tirer la cale peut-être. Oki sangwa mabe pona wera lobi na kombo na yo. Soki basili yo pasteur, approcher bango epsa bango bosili pona boye. Mais tant que vous avez la télé, il y a un manque de finga, ce n'est pas bon, pasteur. Nga la teyo, ita ke babi mwana mutabeta mbunda, bakolope, babina. Yanga maya igwe, papa n'exauce na gladie, yanga mana uti na lemba, yanga mana uti na ngaba, yanga mana uti na changoba, yanke balobi na kita na la zamba, yanga mana ye teste. Kubu yoyo papa forme Trésor ngando papa yoyo Les kings Na putani na jeune homme hoyo Na dible Kote na ye Lokola baton époque ya Jésus-Christ Mambo de Dublin Patrick Meka ombre jaune Les rois des blousons Ase kaka na ye kaka O azalaka petit mite Marcel Socia Kasi kolukela ye Mindondo te kote ya forme Mambo de Dublin Cavalieri Jansi Maya si forza Italie akobimisela yo bapake koleka kutu maître chamo bansele ebele bakomela soi mpona bolingo mambo apesa na yo ti Mélanie Lumumba Mimi reste vainqueur mère Pichu asi akangaka dina moninga ya Brigitte Opelela mama na Sarah
artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue dans votre nouveau numéro chez Africa Elengi TV. De gros bisous à tous qui aiment français. Le bébé goût de la presse congolaise. Je suis là pour vous informer. News, d'actualité vraie, vérifiable et puis à la source. Et là, j'en profite pour saluer mon boss, c'est lui qu'on appelle Mike Lokamba. De gros bisous à toi et à Richard qui est derrière la caméra. Et na français, que boss a toujours wana un message, ba remarque, ba bilo comme ça là que français ngate améliorer les sous musala un bon lukanga sous kunate. Je suis sur Africa Elengi TV et ba lobi ane bondo za ba news mambo nyoso ya bien et bonne année et tu dis que 2020 zaki année moko ya souffrance, année malade, année ba crise maman ndenge na ndenge, mais aujourd'hui dans ma salle biso grâce to côté sur 2021 et nous espérons que tu continues toujours parce que le seul Dieu, le Créateur, Azawana pour Nabiso. Et dans le monde entier, les gens ont Belabino et moi, je suis artiste Nabino comédien, au Bolingra Mingi, au Aseki Saramakasi, à ça m'a bien, au Essela bien, et non, il s'appelle Pomba. J'espère que Bino surtout bien, on a l'entrée naïe. Pomba, bonjour. Pas à dire ça, c'est Pomba Jamal, 300 maisons non construire. So il t'aime le bac quand tchatch va revivre en moi. Alors je profite pour te saluer tout le monde et mes fanatiques. Je vous remercie encore parce que Dieu a fait les grâces. Nous allons atteindre toujours 2021 par la grâce de lui, Dieu. Alors nous allons encore continuer, la vie c'est continuer. Alors 2022, 2023 jusqu'à l'infini, nous allons entendre toujours parce que nous attendons toujours l'arrivée de Dieu le Créateur. Alors, j'ai profité pour te saluer. Moletina, Patrick. Patrick, je vous salue directement à l'aéroport de Ndolo. Patrick, je vous salue encore. Mamote Maya, mère Nabiso Ben et Mazoa, je vous salue encore. Maman na Prince et Princilia, je vous remercie. Sandra Bossiomo, Gaël Zantonga, Jikabe la Banque Populaire, Ridi Black, Mokonja Montréal. Je vous salue encore, Jires Kembo, Pati Kembo, pourquoi pas, je profite pour saluer Eddie et Momo, Grand Djogo, Jires Kembo aussi encore, je vous profite encore pour compléter. En tout cas, je vous remercie, j'attendais encore entrer de moments là, 2021, ce n'est pas n'importe qui vit les journées là, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des accidents, les crashs, la mort subite. Il y a beaucoup de personnes qui étaient toujours attendues à la morgue, l'enterrer aujourd'hui. Mais nous, en bonne vie, je profite pour dire que Moïse, je vous salue, Dieu merci, je vous salue, Abraham aussi, Jacob, tout le monde qui ont permis nos dieux quoi. Merci. Ma tata, monde est ma tata. De la forêt Igoué na pesio bambote héritier Watanabe boss live. Yala lewapi. C'était fier. Voilà pour héritier Watanabe. Bon disque que vous allez donner à toutes les populations, tous les fanatiques. Merci encore. Pomba boni masola groupe groupe Mobima. Oui, groupe Révolution était toujours en forme, on en préparait un bon spectacle, mais le problème de circulation routière, circulation piéton, l'État a saisi toute l'activité. Alors nous n'avons pas capacité pour que faire une activité ou faire le déplacement. Toute l'activité était déjà arrêtée. Alors, Torosé là peut-être jusqu'à nouvel ordre, ce que l'État fungoli, n'être fungola blo musus. Ngapé groupe ezaki na congé par rapport à ba fête, moi ba loso bazwa ki ba soso to fêter.
Tous les disques le 11 fallait bazonga mais raté. La semaine prochaine, nous allons démarrer mon répétition. Voilà, Pomba célèbre son bilan l'année 2020. Parce que tu connais ce qu'on a 2021. Bilan 2020 est positif parce que nazalaki bien onzamba pesa ki nazalaki nango ya liboso ya malamu zana no kitoko po naza bonne santé naza bien. En plus, madame était bien, mes enfants étaient bien, ma famille était bien étant. Alors nous allons glorifier le Dieu. Était bien, ils sont bien. Ils sont. Natia n'a plus rien. Ok, c'est bon, donc famille en bien, batutu baza bien. Yango natia ngo. Dans la difficulté, nous écoutons en 2020. 2020 difficulté, tu écoutes dans la difficulté, 2009. Comprendre quand yango tu atteindre en lissus. Et ça que oluka là aux 8h mo donc et ça bon mais pour ngai na tiango positif pour na sa bonne santé. Donc merci quoi. Maman là mon aux souci est belé parce que ton côté 2020 na sur maman là mais lui est belé. Il est belé. Donc est belé mais et ça va secret na ngana robomba na rolobate cuisine interne donc on va arrêter ça dans la bombi yango pe na tiki yango. Évolution mambunyon en général ça va. Kitoko. Donc, il y a malamu, il y a mabe vraiment la moni nangate. Natala 2021, ndeni ba décalage Jérusalem. Pour Satan toujours en rôle, Satan dans un rôle naé pour na ko retenir ba na Nzambe mais ngana ebike a olonga tepo total rande mama ngozokini. Voilà, un Pomba toyoki yangia maigwe, le roi de la forêt. Oui. Au sana et voyage. Ouais, on a profité de la Kine, bana poto partout dans le monde. Donc, nous avons voyagé dans Igwe de la forêt. Nous avons retenu par Zénith. Nous avons amouroté avec mon collègue. Moi, j'ai cité Bakombo était pour lycée circulaire. Rose a pu rater Bango, mais au Tchagi Bango déjà. Mais, bana poto bazelanga. Donc, Zénith, tu as héroïne. Dans la salle à Marambo, tam sous. Est-ce que c'est vraiment au Samarambo parce que tout le monde te dit kenar sala makamba tika kombo ouais ça ici sala makambu esobe président la esobe Mike la Duchesse vie de loin président Charlie mais ngana oluka na sala sous les meilleures place bango basuki ngana mata pour président la esobe pesa biso conseil président fait nani vie de loin pesa nga conseil. Président, ça peut s'en conseil. Papa na biso, ping pong. Nous sommes vos parents. Comprendre? Nos parents peut-être. N'enga baté la biso la musala donc maël va pesi biso na osala autant subon basala il faut na développer yango. So na sali ka bon basala ki seke na suki na sala le côté. C'est ça le problème. Sika donc ba innovatif ni mais biso bilo ni asika auto. Ba ka ba cri na bomba. Yanga maël igwe. Papa n'exauce na gladie, yanga mana utina lemba, yanga mana utina ngaba, yanga mana utina changoba, yanke balobi na kitana la zamba, yanga na ye teste, yanga na ukoma na rolongo la comédie après na animation. Pona ko beta na wera il faut na salaka ka sacrifice. Yanga mae, c'est bon dans l'obina salaka ka sacrifice. Sacrifice en salaka ndenge nini. Yakabarep. Obwaki na disque. Babengi sacrifice. Wana seben esprit landi. On m'a cassé pe côté. Naza artiste complet. Na peintre, na couturier, na soliste, na nyonso. Ngana sisi na académie de beaux-arts. Na aussi c'est sous na commercial, sous diplômé. Mais na que son temps ma pesi ba possible. Oui. Na maïele tam sous bata maïele ba na maïele te ngana na maïele wana. OK. Mais Pomba toyoki olingo kende na wera. OK Zénith, faut préciser on OK Zénith. OK Zénith na wera. Mais toyoki papa banungu ndenge zolo make igwe kutu asila na ye donc igwe depo sangana na we ranso depo sangana na jibe mpiana reto mo saka we esili sabango donc esili sabango mazala ki binemi
yo kasi te makambo na zo bisao basila donc succès na bango ezalaka lisusu te siko yo siko zo luko voyager na mutu oyo asila na ye est-ce que vous sûr que ko simba est-ce que nzambe banda créa moi si tolala tolamuka tokoma bakoko na yo bato bazali boso bakoma bakoko laksanga nzambe akreaka su moi ya sika na génération ezoya oyo eyaka biso tokuti yango o mosusu omona babeti liso moi mobo ya sika bimi ezalaka moi moko comprendre bato babi wera sila eza malamu asila mais l'opportunité wera nango batumsu peut-être ba nango te l'opportunité baba sheraza nango batumsu ba nango te ba biloko héritier watana baza nango batumsu ba nango te ba biloko fali pupa di caprio pour le fali pas aussi là fali pas aux la terre génération monsieur roya o foxé te yo mo lemba papa taboula ya foxé musique akomi na ajimoro boye moi foxé so ezati akomi ke na koli déjà na sala ngo site bana na babimi basala ngo papa wendo do mona wenda lekine mission finga non tazola ndalokate na ntungu non ba on sala ngo te po mona azo foxé amon ke j'entends la respect la valeur abimisi bana bon nana ko ya ko introduire le ba ke ote wera sila est-ce que muso asili sera akomi mkolo soki artiste asili sera kufi wana sili. L'artiste ne meurt jamais. Artiste ne meurt jamais, c'est ça. Œuvre tikala kaka. Voilà un pomba tolanda qui le pasteur Denis Lessi. Ah, yo liso na mama Denis Lessi. Oye liso na Denis Lessi. Yo kate papa pomba tolanda qui est yele mutalobi ke Igwe le roi de la forêt asila azarason ne lorote deba sangana na muninga na yejibe mpiana kut mama kuta kota kina makamba comme ba frère Patrice na kati ba bilo moi bongo et comme be change et ba Denis Lessi aleki alobi le roi de la forêt pas lobi que Denis Lessi akiba parce que wera azana banzoi et Denis Lessi ngam ne pas lobi ce que wera son azana banzoi ye azana banyoka c'est que l'église a pasteur Denis Lessi ba yanke ba za ba bundela peut-être azana banyoka banyoka bon na évité. Mais je profite. Ok. Nga les artistes à Congo. Naza mwana de la forêt. Naza artiste à Congo. Comprendre? Wera c'est mon leader. Wera c'est mon idole. Papa chéri c'est mon idole. Tout le monde va artiste en bok. Est-ce que de mon Moïse Zimbi a l'équipe Micha Finga. Afinga ta Michel Moro. Afinga te Riche. Afinga Robino. Afinga nani. Fabrigas. Matou Samuel, c'est un pasteur. Moi qui l'ai critiqué, Matou Samuel. Ah, bon, il y a un ventilier. Est-ce que Yabisanga Domoni, Matou Samuel, a fait l'interview, Matou Samuel, avec on a sa finger, on a la zongis. Non! A coupé la mère, Nabiso, a coupé la mère, Nabiso, et les calango. Bah, t'as interprété la langue Nabango. Pour les artistes, à sa pasteur. Mais donc, Matou Samuel, les cas fini mout. Mais tant que Denis, ça aussi, à Babiloko. Yo moye bisanga nano aza na place nini maturité za wapi un pasteur osa makambo pasteur Denis Lessi suis votre enfant nga sambe une église no pendant 3 ans na simananga na apela bandime belé ba yaka wana nga ina profiter pour te dire que il faut éviter ça échange de paroles avec vos musiciens, vos artistes, comédiens. Et pour moi, l'homme est comme un artiste. Moi, le pasteur Denis, c'est pas fini par comédien. Ce n'est pas ça. Bon. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Au moment où le pasteur Azoloba, et ça va peut-être païen ne faut pas ça lango. Non, il est pasteur. Comprendre? Non, il est pasteur. Au sabilo côté, on a beaucoup d'excuses. Ceux qui ont craché les yo, limbisanga. Ceux qui ont eu malam, quand on a monté mano, c'est confiant toujours. Mais na sengi na yo pasteur Denis Lessi, ils ont quitté yo. Bandimino misusu, ba okim église, ba romo finga, que pasteur azaboy. Non, tika. Donc le mois place wana, zala garder bandi na yo, zala place na yo.
wera za mutu na yo bawera babwaka bwako na badiske boweleli nini cher na tunit est-ce que oki il bakomi pasteur olingo tiele bakale peut-être oki sangwa mabe mpo na wera alobi na kombo na yo soki basili yo pasteur approché bango yebisa bango bosili mpo na boye mais ntango ozoloba bango na télé ya manke ya kofinga ce n'est pas bon pasteur nga na tei yo itake babi mwana moto abetaka mbunda bakolo mpe babinaka yo tindelinga banzoi nga na otinda ba serpent taka ba degré komeli te aotinda ala ba serpent te yo mikolo otala te atana ba serpent nga na yebi bien atana ba serpent te ala ba serpent te wonza agrimence aoloba donc azane ne le mort osala te osoka meko sala réaction moko public nyonso ko bimba ko mofinga oza réquidiliser peut-être donc a gelé bandi na ye et tamse olonga pe comme ya makofi na nzela mo pasteur abunda la ba yanke wana ce que église ekufa bien donc mabe comprendre pasteur Denis Les na bi ko lingaka nga mingi olingaka pomba mingi mais na sengi na yo pe il faut être ballon. Tu connais ballon contrôle donc contrôler ba mona yo zala yo na ngako mingi basera banzondo avoir que mambo chité avoir basera banzondo chama ina mesa biso salango mais toujours litomba moroté Mex. Voilà, là c'était Pomba Junior. Pomba qui boende to succès to si ça te voilà je en plein les minabé que vous ezan zonzing non yanga maela igwe papa n'exauce na Claudio yanga mana uti na lemba yanga mana uti na ngaba yanga mana uti matete ba yankela lobi na kitana la sam na yete zenito makambu zenito na profiter la pesa message batno so bala na ngalobi président république abi muta obima te musa les até loko ezate oui pourquoi ba on l'accès nga okumba avion donc muta obima te muta otambola te ba on la sa président na biso lobi nga okumba avion bon na ba été mais Igo de la Forêt na pesio ba mbote pasteur Denis Les na pesio pe ba mbote c'est un bon pasteur na ngako mingi mais kotaka na comportement baninga no musuba pasteur ko finga te soki biso to simba kis soto sa misala ndenga mabe na olinga yaka na nda kuvandisa nga loba oke mabe nzamba lingi bo etala bukunza likolo Jésus ba beta ba maltraiter matika funga monote sa mwana sa mutuke be mama no kufa imbécile rien si ba ke bakaye pe bato babaka ebe bango yuda pateka ki Jésus eba ke yuda tekinga mais on a cause déjà si yuda ya na yo pe rien lo bango te yo pe zala yo on a lola tamsu lobe mo na porte ya lola de la forêt muta vendu ala mokota ezate gelé ya au comme place na lobby donc gelé na bike eza monto vivre batum soyo ki amabe ba lobi pona yo ba koseli wera makambu yo banyo finga ba koseli jibe makambu yo banyo finga zala pasteur wana tout batuna yo balinga ope ming banero lingo pe ming mais obimisi bona mitema na yo pourquoi sont sages pasteur na linga fort nazangi maloba en français je manque le mot letina baiko swanga Patrick letina baiko swanga Patrick motema mama benne mazoa mama na prince na princil na pesi bambote place bazali ba Holanda ngai letina simbi asimbi aéroport andolo letina baiko swanga Patrick letina baiko swanga Patrick motema mama benne mazoa na pesi bambote quoi donc merci vraiment Mike Lokamba je vous remercie Tracy Mbeleng encore na pesi bambote Glody batno so bana poto donc na pesi bambote ba mère sur Château Rouge donc ba tout na saluer quoi donc na préparer moi biloko moko bientôt ba mona biloko asika ngalo baraté donc ba finga ngapi ba mo pomba oyo kana shooter et bon on reçu
Noresimba kiss poem toloba. Moi je contrôle mon foyer. Donc muta kumbanga zanzambe. Na royo lo batende pasteur ayo ofinga na TV. Yo, ouais aussi là non. Moi je touche pas ça. Donc je vous respecte. OK. Voilà pour moi, merci. Zénith dans la juin. Na robeka biloko batu basala te na rosala yango. Ba mayele ba présent phénomène ba pesa biso, ba koko ping pong, ba sai, ba vie de loin, ba mayele wana ba théâtre ya biso. Na ba omona ngo kuna ba yebele na Zénith. Na yebi ke rozwa biso tant kuna ba yebele na Zénith de Paris, ba romona, ba revivre, ba sepela. OK. Na côté na style mo ba comprendre ngote. C'est bon dans machine na pesi bambote mama Linda na pesi bambote balifanto tout na pesi bango bambote mama si de jima mpata ce que tant pasteur de nle sa finga ce que mam pata vandi et ça lendeni ma pasteur ata munir le pasteur au finga watu lunga munga pas réagir mais nena be mam pata osala ngote au finga pété donc deni le sinzamba roté ya moko robete film na ndenge ne moko donc merci quoi. Merci beaucoup pour mon avis que tu as eu en plein tournage. Vous avez un président, un message par rapport à tout le biso. Par rapport à un groupe, je ne sais pas. Groupe est bien leader Pomba Zali, Pomba Jamal, Nazali. Nous avons préparé le bureau à 2021. Bato balobara, ba simpera kiss, ba balobara kiss. Ah, ba esika mona edi, ba balobara esika mona edi. Ba zala banani. Artiste à vida raté. Mais il faut la bunga mutut. Il y aura si la vendre aujourd'hui de mon bois qui est dans mutu. Mais le créer si la qui. Et si la raté mais faut paiement. Et ça comex. Natala na sala bilan. Au sali paye au sala, ba sala calcul, au sala inventaire na koti combien. Munde le paroya na kini ba mine to mona ba société. Aye bo amoni, asali nido, asali bo amoni et fournir te atangi société qui est normal. Mais faut le qu'il faut payer ça merci mina. Président Ping Pong. Ah, on a payé ça mbote na président Ping Pong, on a papa langa, faut la payer ça mbote. Mais mutu na payer ça mbote, mutu na remercier à ma case, c'est Dieu. Donc ça me muta salinga. Oui, après singa maele, grâce à Ping Pong pe na bimi mais mutu asali ke na yeba na sur ma case Ping Pong asali mais faut na remercier pe babilo monsieur outé pas dauphin mbula matadi. Na pesi bambote, dauphin mbula matadi. Na pesi ba comédien tout bambote ba on peut ba contribuer pour nanga au beti borbe pombe eloko esimba eloko no ekine ke simba ba contribuer mais Ping Pong c'est mon papa yem ta sali ke mayelo na vana na ngone ba nenga o créer c'est lui na pesi bambote donc merci vraiment mais wana père nanga na oboye pour nani wana père nanga yi ah wala ba boya ba ignorant Mitterrand moins de champagne na Kachabunia, police de frontière na Pesio Bambote. Mitterrand moins de champagne na Kachabunia, boss na Pesio Bambote. Donc y a pas à dire quoi. Merci. Armen Sarkozy, Belskiso Kachitido na Pesio Bambote. Venabiso l'industriel Fedelo quoi na Pesio Bambote. Maman Nabiso Maman Mireille Québec qui est dans Brazzaville, boss Samuel et tout na Pesio Bambote. Mais Cristiano ngala massa na yote. Cristiano Ronaldo ngato oza muninga na ngata mukete keba. Bozwile sala ngelo rote. So lingi guerre au monde pe guerre. Joueur na biso poto wana. Na Facebook en finga formé yo ebi. Afinga ki yo? Uzanga makambute voilà et merci beaucoup na ba abonné surtout ya Africa Elengi TV voilà et ba mbote mingi na bino et vous allez toujours branché vous se connecter na chaîne na bino Africa Elengi TV vous s'abonner massivement vous s'abonner vous ba news ya bien et merci beaucoup à Richard qui était derrière la caméra et merci à celui qu'on appelle Dimitri Bongania et Ballon d'Or, voilà, de gros bisous à toi et à mon beau-frère chéri Dadi Yakuza et des gros bisous aussi à toi, pourquoi pas Chichimbi, à mon général Bison, je vous aime beaucoup, moi je vous dis bye bye, on se retrouve juste à la prochaine, ciao tous les gars.
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.